Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, des produits consommables, des cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbonda, Écolo, magazine d'actualité, Monte Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, diaspora partout, confiance, la fidélité, Bopé Sarabiso, édition Mnasika, Yango Oyo et Bandi. Mbonda, Écolo, mais ma bino, Likolo, Makasi. Solinga culture, Mboka, la yote, vous avez Moutakokufa. Mutu alinga kitira mboka na été azali mutu ya kokufa. Pourquoi na bango bongo? Parce que tous ba bantu biso ba congolais tozali divisé na ba ethnie, tozali divisé na ba coutume ya ndenge na ndenge. Et ça mutu omiye bake ngai nazalaka mutu ya école hôtel pa na biso na coutume na biso esengaka tel ba respect wala les permettre congolais à vivre na vie moko ya kitoko. Mais tellement que tu bossana, tu vas baby sa culture na biso, conséquence de l'oyo, au mona, nous sommes commis na désordre, nous sommes commis autant moussama na divagation. Mais est-ce que c'est que toyeba, ba origine na biso biso to utaki. Ni di oye sengeli congolais asala pour que azo vimo ka malamu. Tout ça activité belé, on crée entreprise na yo, mais rien ne marche. Autant que ba kelasi aussi dissipé, mais rien ne marche. Il y a si tu as les alités, mais on va se voir là. Les qui ont une. Bon, les gens comme millionnaire. Bon, on va comme mandataire de l'entreprise. Bon, on va passer au gouvernement. Les qui ont une. Tant que vous pour l'équipe de Mayele. L'équipe de faire innovation. Mais il y a un marché bien. Pourquoi? Pourquoi? À l'époque, il y a ce problème des village. Au commun qui ancêtre bakobimela mutu moko la katia village batalisie eux sekeli bosala ou bien eux sekeli to sala pour que changement ekota maintenant on espèce c'est ça et bunga ni surtout to mambi ko emboîter babloka libanda babloka babindele to bosala ni surtout pourquoi il faut to yebake to ali africain to ali ba bantu aux autres politiciens aux autres pasteurs aux autres canadi parce que même Jésus-Christ Yambo akufa matali kolangomba atiki ba porte na se Zamba saki be capable de utiliser ba ange elle est capable de utiliser ba ange nenga utiliser bango na tango ya Marie pour sa zemi ne pas utiliser qui voix na ye ba ko utiliser même voix na ye otokala like baba tsena Jean Baptiste voix bibi kolobi wana mwana wanga wa boligo mais Zamba utiliser qui ba ancêtre de Jésus-Christ entre autres to monaka Elia Bibi non j'espère na Elia Moïse peut-être Pierre le qui a bi mokozi aux amalams to tonga 3 temples awa et 3 tentes awa moko ayo moko Eli moko Moïse mais sortez la Bible ba batanga Bible ba yebike Eli Moïse ba li ba ancêtre de Jésus-Christ mais yo ce problème bé banani ba bimaka pour la réconforter yo
ya ngai pe wana ba pour reconforter ngai est-ce que réellement to tambwisa maka ndenge oyo bokoko sozali kosenga ou to perda ba valeur culturelle na biso yango za ndeli kambu voilà bosa ebele bosa na ngai na ngonga oyo na yebi ke bozo telecommande no botie na c'est est surtout que mbonde ekolo tango beta mbonde zo beta zo katsa bibale bisobe bazamba bamboka pour que sango ekele partout bato bosa ba Europe bozo na biso na YouTube bato bandeko na zela ya Blue OTT international voilà bozo à temps réel à rapport ba chaîne ya TNT Otolekala à la kata République démocratique du Congo beaucoup plus à ville province ya Kinshasa mbanga ebandi mbonde ko beta malelo aussi na caméra bisala kitoko ya mwana mboka Wilfred Samba pe Benjamin Kilunga sans oublier ingénieur écrit ma tête à Orasibir niveau ya réalisation pe régie finale si ce plateau dans un beauté dans un grand maître guide spirituel Orazali guide ya bato belé na kati ya mboka oyo ba politicien ba pasteur bato belé azali guide spirituel na bango donc ezali bongo maître Faka autozali na kati ya plateau boyebi bon on a appelé beaucoup on a activité bien là où ça récemment awa na niveau ya Africana Palace la culture award comment est-ce que awuti ko zala donc on ko pareil ya culture award donc il y a simba qui m'a solo surtout ko la culture award bon autorité bien bazala ki wana ba cause ya ndenge na ndenge bazala ki wana ba valeur pe ba respect ba pesier yango ndeto e kamusi mbonde ekolo tobi non to kotika likambo boete première photo mona un guide spirituel niveau de la considération au ba autorité mboka au ba millionnaire na mboka au ba artiste millionnaire na mboka ba pesa ke pa na ye pour que ba ko répondre présent les sikala ba zui ba brevet ba zui ba donc il va bloquer ndenge la ndenge tout ça mettre Faka le au la plateau tout ça ko sonner directement dans ko mettre Faka la plateau na yambo to banda masolo ba ko pesa ye ba grand respect pe mbote mettre Faka ndiko répondre invitation na biso mbote diwa mbonde ekolo international même les banda mboka to landa ngo surtout ça à partir de YouTube et Blue OTT international temps réel oui même na Paris to landa ngo même na Chine na Dubaï partout to landa ngo na même na Égypte dans une Égypte na Israël pe to landa kiango et ça vumelo mo tango na mona invitation na o na sala nga pe plaisir pour la première fois na likiawa na plateau na yo pour félicitations ndenge mambozo kende mais na osenga bato ba sponsor ba soutenir yo vous allez bien pour yo tala mara déjà le banda mboka trop merci beaucoup ba oteka publicité na biso parfois ba masanga na biso tantôt ba réseau na biso so déjà ba tché sponsorisation awa na katia même à Maya Pamba même ya Maya Pamba ba papier mouchoir on se te permettre aussi voilà félicitations continuer bongo nzamba pongotole ndo acha loboko abatisa osusu ingeta merci beaucoup maître Faka et surtout vraiment to luka ki yo trop mozaki trop absent la katia et puis moi dit Congoboni ozala besoin ba congolais te comme ka besoin ba Talibanda toni mais aujourd'hui ça d'abord avant de passer la question d'abord na kito que d'abord on va régia totalement nos activités au sala aujourd'hui cette activité mouni ne kuna na est-elle vraiment culture awa tout le monde ba autorité bele ba sikana déjà aux hommes de maisons les canards tout dans quelques lignes quelques minutes comment est-ce que activité les alaki on ça peut pour que tout mettre dans solo au Italie qui dit avoir peu et ba valeur culturelle là au pays ça vraiment la katia et puis de moitié du Congo en qualité à guide spirituel moi je vais mettre sur élément pour que tout contre la mettre faire tout sur la présence au Italie beaucoup plus ça mais ça ça dit que ça qu'on peut s'abonner pas congolais belé c'est parti la régie Abenginga, papa a été en train pourquoi plus 243 85 12 45 6 et 1 plus 243 85 12 45 6 et 1 voilà donc on a mon voilà donc on fait Abenginga, papa a été en train pourquoi plus 243 85 12 45 6 et 1 plus 243 85 12
45 651 wana kozwa ngambo voilà donc ngambo na koyamba voilà tomoni mpe fokokemba tozali awa Kota, président Faka, les mystérieux. Le président Faka. Le mystérieux, Faka. Oui, biso tomo pirater biso tout so mo so na Instagram na comment mettre faka pentacle pas mettre faka pentacle faut que na Instagram même na Facebook na mettre faka pentacle mais so bimisinga to ko bimata ba sang ko mutwali mbongo na kombo na ngapolo bien que na problème so ko mo so de retour sur ces plateaux exceptionnels ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité botikola na activité munene kiti awa au maître faka en qualité à parrain en qualité à producteur munene. Ok, ça dit que Kiti Awar est bête à 9e édition avec impact de la idéologie. En tout cas, bravo, bravo, le maître Faka. Alors, maître Faka, tout le monde, la Kiti Awar, au Tédongo, la 9e édition. Mais tout le monde, niveau haut, 9e édition, Salami, participation, et bien, on dit Kolo Makasi, autorité en Boka, Grabonne en Boka, répondre à l'invitation, répondre à présents, pour tout le monde, trouver Pessi Bango, sur Sikana, considération, valeur, autorité, Pessio. C'est écrit en haut, Ezali, Nini, dans la caméra, mais quand on explique les Congolais. Le président, c'est d'ailleurs, il a parrainé qui est avoir une 9e édition en haut. Pourquoi idéologie, voilà? Moni, na vie, faut oyer ba makambo ya science, oyer ba pe mambo ya spiritualité. Au moni toza bato to uta bamboka. Ngali nga ozala ma pression, ozo bana silo ko la Mali là. No Mali likuto te. Ngali nga na ba moto selon ndenge ba maîtrise nanga ezanango. Par rapport au moni nga za maîtrise spirituelle mukete. Tina comme na kin a na sunga na paralysie mokonzi. So na tangi kombo ne paye ban na ye. Mais comme si vraiment na tanga ba kombo ba tuté po nga soto traiter na yo. Secret na ngeza na yo. Soto traiter na ga caméra réalisateur to zaka na secret biso mbale. Donc makam na ngezi simba ga mingi. Tango zo simba ba to ba zebele ba tuso ba za ba camarade ya ba to oyo na salisa. Et simba ga moni ga maître wana aza vraiment responsable, aza vraiment na makambo droitier. Normalité tia zabu makamone ratakate 600% iko za 99 on a gagné moko na pola donc ate oye na copie poison oye na copie protection attirance à finance abondance na za fort côté kuna ya moni ke taba ba pesa ki ba invitation ba bigi wana vraiment za maître oyo ya maki on a te lokola ba pasteur musuna ba maître musuba lika na plateau na bino ba sala bon makambuté mais trop de théorie mes pratiques ce qu'ils ont moqué. On va passer une confiance, mais merci à mon colonel Patrick Kyungu, Denga Zalaki, mon docteur Chamara, n'a pas presque basagi makasi kuna merci na mon vieux Vital Kamere, Denga pesa qui sur enveloppe, il y a soutien ailleurs et ça là déjà bien qu'on soutenir Batuoyo et mboka na yo po biso to ça ba congolais lokola ye a pesa qui paie mon enveloppe na ye à 100 000. Merci soki événement yesusu continuer ko ça bola mwana. Merci na ba oba pesa qui te po événement musupe zo ya kala mingite. Voilà, tu as katikati. Merci pour la première question au Tuninga. Voilà, tu fais défiler. Mais je vais défiler sur l'élément là. Il y a qui tire à voir. Tu peux me comment tu sais à voir les alliés Sikala. Bon, moi, tu me bâches, tu me combien de Sikala qui mettre les facs donc étant qui est vraiment mutation comme mettre les facs. Oui. Donc tu as ma question moko. Oui. Bah problème ni tu as gamme ni vraiment eux ça là que congolais aya et panayo à retrouver solution moko pour permettre à peu se confiance à makasi. Mon spiritualité est un robot spiritualité spirituelle na mystique est la tête que yo okoma ko luka yango yango mo fo luka yo bola mo luka ka muntu musubo kana gite na vie
ke ya koki obongisa famille mais ndima te ke azalaki mutu likolo boye mais nzamba asaleli miracle akoma pe ministre akoma pe mokonzi akoma kosunga pe bato lokola biso en spiritualité tobotamaka nango nakoboya yango mais yango moko ezongisanga susu ke ete yo comme oza spiritualité ezonga na mboka sina bakipese wana ozomonaki nasali barecherche na nga nakokima makambo na nga na libanda nde natambolaka bato baomona mpo émission eza molai na katikati mpe bato baomona par rapport ya confiance oyo ndenge nasalelaka bato makambo soki erataka te siko bato bapesa confiance te ndenge nini ndiwa mais kotala siko le OP ba congolais bingi pe ba bato be bakoma kolela biki non donc il pas guide spirituel to bani makambo mais au moins ba condition apesi ngai au moins ba condition mo beka pour comme la place mo na katana de manière que na la perdant alors to yebite azila ba condition o mala bo pesa de butu avant au bana musala na ye pour que butu ay ba kitela dans sala musala oyo avec ça donc comme atina suka pour que même la milieu azala de suite spiritualité eza na limite te eza siko selo ya bato bozokendaka na bango bamosusu baza balimite na recherche ya kaka ya kini baza ba recherche kaka ya Congo mais ngandi sikoyo recherche na nga nakendaka partout Israël Dubaï Chine nasalaka mpe ba recherche kuna ya libanda mpo naza chercheur yango babenganga guide spirituel vedi nalakisaka bato nzela bato balandanga mais sikoyo nasaka mingi trop TV te so naleki na TV par rapport ya kilo na yo na valeur na yo na oyo namonaka libanda mboka. Merci beaucoup. Eza kaka te par rapport ke fozala guide spirituel toza danger fozala mandefu tozaka libu munene yo de grand maître esimbelaka bato même Jésus abandamaka mona bomona moke énergie ezaki makasi. Dans 12 ans déjà ça ba miracle bakasi. Même ba Simon Kimbangu de Tungu Noir ba papa di ba Simon Otoko ba Philippe Mbumba André Machua ba papa Toalani bazalaki te ke fo azalaka libu munene pour science to mystique ezalaka déjà makila moto akoza kokonda azo gagner pour brisa azalaki nzoto moke mais tout monde pe na film ne azo gagner bato voilà et ça normal na spiritualité tango ozo pesa moto confiance il faut que talaka agité ko talaka pe taité ko talaka pe master pour moto soko za masse mais ko talaka na fiance na biso po biso makambo simbaka ataka maître wana comment voyager ba avion trop ko kende ko zongaka ba ministre ba pesa confiance ba konti ba pesa confiance monga pe nazama fina ba de numéro na ngai ko bimisaka mbongo mo banjolo ko na ngai ko bimisa papier tumbami anakoma na nga maître siko komi ko ta réseaux sociaux akomi ko bomela biso musala bato bazo mona ka yeza mukolo yetis to pese confiance ba domaine tout batal ko ta ba côté pe tout ba domaine même côté avec ba tous les domaines ndé mona ba domaine nyonso mais na ba pasteur ba charlatan ba côté trop mais na biso a maître to côté trop pour le moment là nous faut on dit ma maître o ya simba ba colonel oya simba ba autorité oya simba je pas pourquoi ba to ngo simba bango bazamba relation so makambo bango zo simba te so ba koki na ko ndenga bututé et même na ndenga crime ba luka yo so moni ba confiance oyo mutu na ngai ya liskelenga grand prêtre ba confiance oyo l'état congolais pesanga ba 20 caméra kabela on a même ministère qui tire ma personne confiance sur tout le ministère qui alors on c'est pas ba stratégie no créer la quelque personne qui tire so ba ministère qui tire personne confiance si ko zo mo ba je ba signer que ngala za parrain na place ba papa nyonso wana pardon ti RTNC le na RTNC na yebi que réalisateur no za makasi a remona ba image wana RTNC na monde déjà sur l'istrengo pour za makasi na tala yango voilà au monde RTNC voilà so RTNC ba cha eloko na ngai on a bimi producteur ce que confiance wana ebi faut comprendre chaîne nationale eza ba chaîne wana musuté mais quand est-ce que ba force oyo ça musala wana oui le congolais a perdu confiance à trop peut-être que comment le la autorité mboka a perdu confiance à trop mais est-ce que mettre faka quelqu'un guide spirituel azaka pour la autorité à mboka ou azaka aussi le petit peuple autonome ba ko a besoin ba ya faveur ba travail moi pas non est-ce que c'est possible pour se rappeler bango ouais mutu nyonso akosaje la lumière na yi mais siko azala ba famille africaine za la rande bazokola déjà baza bato musu ba tia ba kombo na bango déjà na nzungu vedi mwana oyo akozwa te mwana okopela te il faut to tia éclair na vie na ye faut akufa ti bongo mais ça ba lumière mususu bakopesa yo purification ka pamba ozongi et que ça va bien il y a un monde qui va te le faire cher qu'on a mettre faire faut $1000 non 1000 les pour un petit peuple était 1000 les pour une autorité pourquoi bango pe baza bato grandeur na ko 5000 mais bon on est timoké il faut que na moni ya betinga carton et moi ka belinga 10000 avant que tu sois nanga voilà ça mon c'est quoi ba 1000 wana tchaka te pour un petit peuple baza bato ko aider 8 ans ozona mokonza mboka po ba peso makambo zo luka fo bon sa makazu na za pe mokete tant on a futa ka billet nanga na kende ko sa recherche nanga ko zo temps er moko sali 4 mois bimanda moi cité par rapport pour énergie nanga et ça l'a toujours motivé na rataka te makambo na sala papa ngalinga kombo nanga ekena ndanga mabete po so tia appel normal direct na chaîne na yo ndenge leki na ba chaîne oyo po za ya grande o tiko yo ka te muto lobiki nga
na lia mutu mbongo nga na skoka mutu non même na poto prochaine na yo tina poto batala yango même na internet ekotaka na lingaka siko place na za na tambo na kashinete même si tu osera bambouté to kota pe oh tambo na carte ya filmer ozo banga na timicho na yo mutu kate na ina monto sans kashini Naza libre. Naza libre. Na lingata tambolaka. Nata bato yebi ke wana mettre faka. Bato muso mona bapesa ngamba na nzela po na lika pe na lingata fe mingi te me na lika ka pe. Boye no ba conflit. Na lingata sikona sala mutu makambo de ndi po mutu ko kolela nzoto ya makambo nango salaki esimbi te mbongo nanga. So na ba grandeur ona tambolaka na monto pe air moko po na embouteillage. Pone na yebo mo fa embouteillage na tiki mutuka. Moi musika na zupe monto sans kashini. Alitango sala mutu makambo bo pesaka bato nyonso confiance te. Mutu na dosala mutu makambo faza na rami na mutu na veut dire ba la voyance pour mettre le rôle bosso to bandaka nanu ko ye ko la voyance veut dire oye ba mutu ye ko lukayo azana problème ni avant que yo ye bisaye il faut ye ba déjà partir voyance connaissance et ça j'étais na kati ya qui pastoral ndo mona ka ezana bato musu ba kota qui pasteur na effiance le gars capable de ka vida ka gagner na bisote azana effiance na azana bato azana population ayebi bible. On se comprend, mais il y a une guérison. Quand il y a une Bible, il y a une guérison. Guérison, il y a une guérison. Il y a une guérison. Il y a une guérison. Asim bio kana nzota personne c'était mo boy obikipe mais atanga classe ti baza pe na bambetenge ay muto pe uti autorité yeko luka pe makambo mais muto na tangati mais muto asele makambo poste na ye et yango ba théorie na pratique et ça même côté muto msoko tie ba théorie po tangi chiki mingi azo expliquer ba ancêtre oyo comment on est un tel jean oyo comment on est un tel. Mais son pesika musala boye foufou ali mbonga pamba oui ali mbongo te mais akokinde ko sala moté la kokite ali mbonga pamba limité mais nzo ande science ezara okoyeba na yo nyonso mingi te mais oyebi ka biloko eza sir na oke na connaissance na moni neti ba na Dubai na kendaki bato ba kenda Dubai ba yebi na désert mindele mo bazana bateka la connaissance ya bateka pe islamique ya connaissance pour ezamboka na ba arabe mais ngala za près il y a kaka connaissance oh na kutanga ngonda 2 semaines pour ça nanga eratakati osomona nazana connaissance tege na bana koye ko na koye baba ange baba entité bo non na kendra na maison JVP na France nazaka droitier ko somba chaînette nanga ngamo na ya ko vibrer yango ke a chaînette comme autorité so lugongo pour na protection pour na tirance pour na firance pour na abondance pour na kodia pour na kutu pour les bendele mbongo na yebi ba entité ni to ko coopérer ba fa na kati chaînette pour lelo na kati parlement pour azo ekoti trop. Vous comprenez? Na carte parlement, na gouvernement nyon surtout le bakaka. Tout le monde parlement na gouvernement nyon. Même les entreprises trop partout. Moni mutu so bandi déjà ko kola, o bandi ko mona mbongo. Okoza su bongo te. Vous comprenez? Tango déjà ozui mbongo. Na ye moko sata ko molandela yo. Pour ça pour ça protéger. Na ye moko fa. Ça c'est contact, ya ko lika ba force te. C'est automatique vraiment que c'est normal. Comme les normal qu'il faut la protéger. Mbongo za déjà satana. Donc on yango ka boso koti na bar obimasu na ngote so koti déjà la place okenda ba pe kala yemba ngabi mbongo la kala wenze eluli ngo ba commerce ko zo ndako so ke ba place okenda na ba place ya bien comme exemple pour man banane place okenda na ko tanga pote ta publicité pour ba pesingelo hote mais so fan ba place on ba lixi wana vedi so monika basi e bendaka yango mona ba tumso za la mais maboko nezi ko toboka par rapport à ba femme de nuit mari de nuit concept wana na mutu nyonso na bo jeunesse à côté nango ko zalo millionnaire mais na tonga mais makamna ngezo simba tende oza kimiate il faut ba memayo ba comme na guide spirituel voilà pour na kati déjà mutu so comme na mbongo comme na docteur ni moko on est psycho physique mais guide spirituel c'est devant c'est comme mutu azala makambo devant mutu ça va faire na ye important guide spirituel les années azu ka mettre faka bon mettre faka guide spirituel là a ozo tu ko pour la importance nini parce que ça dia balar na ye azu déjà poste la musala azu poste la gouvernement a ko bien a créer entreprise na ye le quand a créer monde école za liboué parce que on a besoin de guide spirituel pour quelle raison pour quel objectif puisque tu as ça dans la yango la guide spiritualité mais c'est comme le makambo stiko tu guide spirituel au côté makambo po na gagner ligne et pas na yo intérêt ya muntu nzamba bosana ga batute nzamba ata osale lié en partie osungiye na muntu opesa ki ofele 10 francs na yo okita o matana semo yo ti ozanga ngote lokola satana etaki ya sala ki nzambe bolamu tang babwaka ki na sema bela senga ki nini ke zongsilanga pe bolamu na nzambe bina tikelo mokili me ba na ngamo ebo mabango okoboma nzoto mo ebo ma ami ezati meso babomi déjà nzoto kasi ami yango et comme déjà na problème ata okenda nzambe est-ce que ozomi mona susu bat bazo ebo susu intérêt yango wana tango comme déjà kilo balobi kaka te fo za muto satana
balobi te okende na église na bino te po un jour église oyo mikolo ekoya na 20 etikali baokanga ngo tantôt 20 eza ebele kanga makambo tolobi mpo oyo oza na ntango molai na mokili oyo nazoyeba déjà eya bato mosusu abotama moto ya mbongo mais eza na ntango molai te eza ndenge ya spiritualité basala yango bokoki osengela ye na bantité na ye ke bosunga mwana na bino aza na larme akoma na 20 te aza na larme akoma na 80 te etake soki ozosonga deja baétage esengaki osilisa yango yo moko ovivre olakisi bana oyo na mwana oyo natikeli bino héritage oyo yo kosala boye soki naza te un jour boye boye mais omisisi étage te lokola bakester andosala nini bor na ye so babengaka maison blanche mais atikali kolia yango te tala ndenge ekomi atikali kolia mbongo nango te ye moko atikali kolala nango te siko avantage ya mbongo yango eza nini yango babengaka force na guide spirituel bakolakisa yo attirance pour tout ça na baliwe ebele na vie liwa monsieur koya accident mais comprendre yango déjà obomela yango moto oseki yango na sepela na vie na camire ti ala ta chapeler bongo aza chercheur aza pena bukoko na biso na vie soko lingi o mela force ape miso makasi okotonga ndako na yo mon frère mais bato zo bete nango calcul ye ni wana azela to so lié kala mingi te biso to tika na chaîne ndé to tika na makambo boy ndenge comme na makambo na yo quoi obandeki ngo na pasi mais ce que yo zo bagana no sambela au nom de Jésus nzoka ndeza na tamu nyonso za chansa oya koma makia kozwa kaka on comprend yo so zo kantene ngo kena na passer ne pasteur apesi yo te ta ekokaki par rapport à l'église na concentration de discipline le balani kana tamu et balani yo so quand il passer à ça fulu o été nzambe na pesi yo pas passer à kabarana nte et puis va passer on ba ya kulugana makam na biso ba protection pour aumela ba ya kabaze belé al na sens où en tant que commis déjà na mbongo faut ça guide spirituel ba fongolo miso ndenga beaucoup na yo po ba paso boya coutume mais ce pasteur à Bali comme si mon frère Utobala Marcelo bon si qu'on a famille wana ye akosa so ka pesa ki makazu te to a pesa banzungu te le photo donc libala d'abord madame bani ya coutume ça na coutume siko pourquoi boya ka siko coutume ya biso ko bazong sa bagimbangu place na libala siko ça ni coutume kaka coutume te siko ya boya mariage coutume ke mbala moko ti so to ke libala so za coutume siko yo pourquoi siko yo donc ki bango la bébé ça coutume mais libala za kula omoni spiritualité za vaste bozo ki mama kamso bozo boya coutume mais zo saka bino kaka lelo bino mono ba kati l'église bokotisi ba vanti lelo ba pasteur mususu mutapesi 2000 fois l'église a bengani et tout le monde ba image pasteur mususu ba kati église ba tosobi na ba ko niko eta que Jésus ye moko nanu muntu aza vraiment guide spirituel atikala ko sala ba bêtise ou na kati église abinisa batu ye kuto mona kuto bato teka na kati église libande église a bengana bango donc leader ba guide spirituel Jésus Christ Jésus Christ de leader na mutu ni mo te ya bisote ya batu oyo ya batu bazaya mindele il y a des choses que ça c'est moi qui m'a dit tout mon nom mais Jésus pas un prophète ou boya était le spirituel oui azal le Bouddha parce que ba photo là tout le monde là on tout ça ba voyage ou que la photo de la Chine tout ça donc on a ko ça plus on a Chine ba vidéo au monde on ça c'est bloqué ba chinois ou bien on ça la ko ça maïla ba deko église est différent église est biso photo zonga la coutume na biso to sur la me cherche esprit âme esprit qui paraté esprit monsieur Chine et que ça s'appelle djinn Chine entité Chine a sali sur pe maladie pesili sur na carte ya esprit bango nyoso bazala ba norme moko mais na carte spiritualité faut toujours ngande bukoko poto zwanguya pour lelo même ils bandi ko sambela ndenge nini et to tiro zo force ko sala ta bouton te ta tongate pourquoi na carte prière to zara na profond o ezala bantité so bo sa prière et comme la fond ya lumière o mona raso ba longo na mutantité mona noir mo zo bima na kati nzoto na ba vision on se comprend eza blocage déjà tu as boye biso ba entité na biso baza ba prisonnier spirituel on se landa baza ba prisonnier spirituel pourquoi biso to sambela bango te moi ça miracle ezate et tant que biso to koma na kati ba Afrique au mona islam eza makari eza rose ko eza gagner danger eza catholique eza siko yo tant que to se ko panza na bongo eza lokola papa oyo asangisi bana ndako na ye bien te apesi bango éducation ya bien te muta bando sala makamu na ye bango ya kotikeleka biloko nga za nga ndumba nga za nga criminel nga za nga moyibi siko na kati ya ndako wana papa akote ya nini na bana ye po azoli mbongo bana wana yo niklet yela nga mobali aya ko pesa mbongo siko na kati ya ndako wana eske éducation eza kasi neti na biso ba frigate ça na éducation spirituelle te yo mo zo comprendre ngote eta que na kati ya Chine oui ba école monsieur eza ba musulman baza ngana kenda kuna na di moi qui tire ba chinois de dominer na kasi oye moko ba oche chuma boya kyango achaki tokti président oya ko bana Afrique ba ko zata 5 so bandi tokti ke na kati na biso to lingi so église ote total nanu dans 5 ans on peut sa raison
Au monde ba mindele skone ba okoma énergie na bango comme diminuer. Le corps la ngungi, énergie les anini. Pour vivre, makila te bon vampire. Makila bekaka. Siko, bon biso ce qu'on a spiritualité, ça la prière, tu comme ça nzambe te. Nzambe lo binini, apesi ya sali mokili mena intérêt, il faut bodorer. Est-ce que ndenge bozo dorer nzambe, est-ce que ça va mabongo, osasir. Ba tout sambela banda samedi, banda lundi, ti dimanche. Chaque jour bat sambela, mais pourquoi bazo zo guérison te na makambo? Son bon te ko sambela ngo ezia. Ka pasteur na zongi ndaraka. Oui. Yé pasteur azo sala comex na ye pour me te coacher makambo mobutu boya kina l'église. Tant qu'on est dans des années, basa l'élection. Aya kon di l'église pourquoi ba pasteur baté ya batu. Na kati église ke net ça boye bon di mobutu boye tant que salama mobutu nga baluka et comme retard alongo la l'église wana. Yango toujours ba yé mo ko baki tosonga bokoko kitira bokoko na biso kitira na biso. On se comprend? Oui. Si ko tant que même ma spiritualité boye to ko ba betaka santa to ça na biso ko boye to tu sala ta avion te. Même vélo a pas moto sala te. Le bag vélo mais vous savez on a maillé la mindele. Babiloko na bango matière na bango mutu donc parce que mettre faka donc c'est vraiment obligatoire na mutu bandi ba faire besoin qu'il fasse la guide spirituelle de manière qu'il a la protéger aye baka commencer ça ata aux ministres aux ambiloko wa libanda to boyo yote pour bango nyonso presque place on ba bakufaka tout oui faut pas se protéger pasteur ako sambela na ye pour pasteur pas se protéger pas se banga bande banjele bazo ebele azo vivre ne kitoko bandi ba bakaba mo d'église là tout ba ko botre ba bandi wana oui pourquoi na kati ya Bible la bango balobaki 10 commandements soko to signon sauté même 1% ya commandement et kata yo mosiko yo tse 10 commandements mais oyibaki mwasi ya moninga to oyibaki mbongo na gouvernement ocho 10 commandements simbi sauté po 10 commandements pekisi biloko nyonso wana kosi mais na biso kati ya spiritualité ma comme eza bukoko na mystique ya libanda bakoye ba ate osali no masumu mais bakoye bandengi ya kulungola yo bato bayibaka mbongo bakoye boza mutu ngo purifier yo bakoye bandenga ko protéger yo po balongola laver yo botela taïté. Mais botel ande valeur nanga ba ministre ba pesa nga ba zo bati ba tamboli pétro mais tantôt ba zui ba chance on a dit très bien vous monde très bien ya on a expliqué que na kati na biso mindele ba yaki na bible na ndenga PTT ba yaki na ko pe na massa social ba je ba bomi ba komi ko tang sa pe ba renseignement ya catholique ya missionnaire ba yaki na ba arabe ne ba yaki na Zanzibar ko ya ko coloniser biso lelo pe ekoma pe bato bakoma kosambela bango pe bien ekoma nango normal to pekisi bango te mais bapesa nanu 5 ans bazongela basimoki mbango bamamaki pavita bane makela bade mabwaka bazibadengola bachinyo bakongo chinyo mbengu papa padi donc bato wana ya makasi bansetre na biso baregetaka eyebi ke bazilaka biso ka nsima mokongo ndenge liwa ezalala moto nsima mokongo voilà nazozongela yo oui awa nayebi ke bon nanga libele balika mwa moke bandeko na ngai toza koma mpe temps ya kotambola mokili mais c'est comme si que makambo oyo guide spirituel maître Fakazoloba eza makambo oyo na somme ko s'appelle allusion il y a une fois tala kenara na Asie elle est en Asie on va découvrir d'abord tous les leaders à makasi de ba église ba d'abord asiatique ba leader ba église tout ensemble ba asiatique soit Jésus-Christ asiatique aujourd'hui prophète Mohammed asiatique Bouddha asiatique oh Mouni asiatique. Alors ce qui ok la carte Asie wana on constate que bango moko ba asiatique parce que d'abord ce qui peut-être ok aux villes comme le ba Chine wana aux villes Thaïlande wana on constate que Bouddha ne ezali ko dominer ba église nyonso ba pa côté pas la bango Bouddha a ça ko dominer donc si 100% religion et pas la bango 99% bien 98% ezali ya bango moko ya culture na bango ezali ya bango Bouddha ko mona ba c'est ba ça Bouddha partout na bandaku na ba immeuble ba ça ba Bouddha ezali wana chose contraire avec biso ba congolais avec biso ba africain culture na biso ba zema ba kongo na biso eza sur impact beaucoup de mboka oyo le contraire c'est que Zambé ba paya et dominer Zambé ya biso musika donc Zambé ya biso amona ka sous-souté makambo pe au guide spirituel azolo ba sika oyo que est-ce que réellement c'est que le kola lelo OK Zambé ya biso to chaye mopanzi bon koko na soto boka ko musika est-ce que tu as une solution au problème autre zali na yango moi je crois que tu as une solution pour toute la solution parce que c'est peut-être on avait beaucoup la biso d'abord tout ça Zambé la biso beaucoup à la prioritaire même si ba pa bazala mboka o ba Zambé la bango ben Zambé la biso ba congolais d'abord a biso beaucoup la biso à la prioritaire pour que tout le monde ma grâce o ba kokolo so ba monela à l'époque avant que Bible et contre la mboka oyo
Là, c'est pas le bête. La question, moi, on a tout. Très bien. On a tout. On a bâti. Tout le monde a partout. On a événement. Vous avez l'autorité, vous avez la Konziamboka, les généraux, les ministres, les mandataires, les membres du gouvernement, vous avez ça confiance. C'est comme si les FACA, le travail n'est pas de petit peuple. Parce que ce qui est petit peuple, on a de l'autre côté, malgré mais l'autre côté, il y a des gens qui ont besoin d'écouter. La condition est que ça, ceux qui écoutent les gens, ils pas au PC, avant à se préparer à avoir des résultats sans problème. Oui, déjà je suis responsable, responsable. Responsable. Vous êtes responsable, vous avez déjà la manière. Il y a quoi bagena ça appelle cop responsable pour responsable yazaka mutamande futeni na lubaka utabape za mandefu nous point mutu so mona libu munene mais responsabilité nga soki mutu za responsable aza déjà na avenir na koyeba ko guider yeti soki azalaki mutu chef du quartier na ko comme CP ministre na yebi biloko to sala kana biloko to sokola kana ba prière banda kotanga pour amata malembe lelo pe biso poto koma bongo pe to bandaki pe prière malembe ezaki te mbala mona koma ki makasi. Non, on a comment capacité kotanga, ko maîtriser quand même déjà na botama na makila, mais si ko na makila on a faut le capable recherche al banda, on faut bête adversaire, faut y point faible naé. Depuis na tambula mindele boye, na mon mutu nanga faut ma merci ngozo listre ba image bongo, ma merci. Continuer ka tikara mais on nga bongo pour batu ba landa. Donc et ça la bien pas bien abinote pas déranger ngamoko. Non la ligale ku danga ku on est numéro de mozali wana. Voilà ça à l'aise. OK. La bega kaka yo moko po za problème a bengi a toute la question tout bon sur la besoin dans les calmes. Donc petit peuple quand vous êtes responsable de bakuta na mokonzi mboka faut makaso ezala. Na yebi auto sala ndento sala pe mokonzi ozana posa protection réellement déjà utoleka awa ba poste mususu oyo kuta kicha bato yebite ya chanini o mona bo kotina kichi wana yo zaki no kuto fo matame o komisu bloquer sous makasi o komisu na frenange biloko eza vraiment ba pesi yo mokonzi mboka ko molinga yo mingi to mokonzi na yo ezaka ka batu te fo bazwa makamfu bazaka ba konzi non oza pe o sala moi igal na yo ya bien eza na avenir o yebike o ko bengsanga partout te papa nga pe na uti pe na se na mati déjà do balbi déjà soki muta mati faut ça pe copie na batu ba mata. Voilà. Vous comprenez? Mutu musoko za makamaka cité mazo ba déjà qu'il faut ba pasteur ko ba pesa makambu te mazo zika papa bazo biso ba la rabele bon biso mambo si au monde monte mais faut mutu nga bunga mati. Faut ba kina sokuta na responsable et ça là bien. Mutu de yaza pour sa protection poste na ye kende na komi balongola ngate. Yango balukela nga na batu wana. Nga na longwa te nazala ga place oyo. Veut dire ko banga na yote ko ta no agité. Kota kutu wana ndena za mandefu te mandefu za kati donc naza mo bange na ndenge ki mokolo po naza déjà na incarnation déjà incarnation oui oui ti o mona boye yaka babanda ko kideyo balakisa onzela protéger biloko na yo tango komi place wana babetela déjà balingela ka yo tantôt na crime tantôt na kindoki tantôt na mbobele parce po ba fongolo ba otio ba ibu veut dire mona musika ba tio aigle na ibu veut dire miso za munene mais makambu ya aigle. Ozomona ate namoni di wa kumuyila nga bajema be omimonele déjà mutu na che awa yaka babiloko lingo sala wa no sali ate longola ngotika baje soko benga na ete oteyi mais mutu bonso moni déjà faut zapper moi eka pour mutu teka Samsung aboma Samsung zaki daida mo sinaye amiye baki déjà ke zama be mais siko yotake ye achaki ke ka aza mo sinanga ko changer suka na suka ngo na niveau ngo comme bato bolemisu veut dire so moni mutu mabe place na yo na ndenga maîtrise yani na fosheta mulai bende mo musika na ndenga respect ke tous à distance siko biloko wana eza nanga ba cheneti yango yo mon frère cameraman babaki nango pe eza mutu muso lingaka ne kokota ba biloko ya ba bikekote ba nini te alinga baki na cheneti obe montre ba oui ba ndenga kolakisa yo be cheneti na ye be singa na ye baza oui na kolakisa ye ndenge ba komemela ngo azalaka na cheneti baki wana ate bungi retour ezate mais ozongela susu kosomba ezate ke bungi pour retour no retour a ezalaka te olungi wenga za posa kodia kutu pour témoigner faut za na lar na yo ba kusela yo pour témoigner mbongo bendaka mbongo so mon dieu mutu pour témoigner sengo déjà ote pesa nga 500 300 c'est que azasco posa lia mbongo pour témoigner déjà faut mutu za ba 2000 ba 3000 pourquoi mbongo bendaka mbongo pour payer l'argent et ben de la makambo soki ya bibongo c'est gazosco que obenga bomisa obatu posa ke batu bakufa yo banda kolia batu mais so za lar na yo multiplication mbongo na yo et go sunga yo mon frère mais batu nyo sozo beta ngonga naza pe na posa biso te uta déjà na vie mort
Ndexo na yimbi tout ça déjà ba fort na biso déjà pour biso bazo na mboka biso ntondo pesa ba mayelo wana ke omoni ministre au match au boy mais biso peut to koma pe na bandenge na biso na déjà mpara na bana travailler sur na mototé ya on a comment travailler ngamoko na zo pe ba secouer par rapport biso c'est quoi ça déjà ministère déjà mais quitter le ministère quitter déjà vraiment peu de confiance comment est-ce que on doit collaborer là bango comme même parler bango ba kamamenene tout cela vraiment ça déjà ministère est-ce que biso je te banana ba ministre tout ça qui j'ai ba circuit mais tout ça pour ça ba to wana ba ya so ba yebi bisoti mon yebi ke kombo ba yoka na bango mais okoya po ozala décider na kati na bino déjà ne bazo ba baza déjà mais kopo to sala ngana diwa na zozungila yo na ko ti obetela ngona gilete na obetela ngona papi choté na obetela ngo didieti et ça ya biso mibale même au na bureau na 13e mairie na za bureau na 13e mairie na résidentiel na place ya maison communale wana doso benginga oyeka na maison communale ngamo na tindi bato basuyo tout ça li masolo na biso donc na cha bureau place wana bureau déjà au monde on la rebelle papa la vie que bande croisé be bala na biso monsieur yo di ou tu la poto ou la monde école à travers ba tarel na ba YouTube na ba blue OTT international bon bande ko poto zo ki ko sunga bango ya to le oyo zakata Congo awa mais peut-être de comme ça atikali kuna na poto ou bien ça na Dubai ou bien zakata Australie aux États-Unis azala besoin ba service na yo sikoyo akosala ndenge nini pour que atteindre facilement et que même la musique azwa pe solution mon na service à ce que pas na science c'est en limitité science c'est en limitité bakolakisa ye ndenge prière akosala na makambo koloba te mike kaka kolobaka démon amoni pe quand même numéro ezali wana ka oui réaction te oui akomelanga so numéro quand même numéro na poto ouais oyo libanda mboka bato bazali banda babengela ngai yango numéro na ngai Paris yango wana bakobenga nga pe place wana nazozonga pe na 10e mois kosomba so ba chaîne tipo nazaka pe na mutu moko kati mais moi que l'activité le projet mon l'activité de décembre on a vu que aux le costume basiko ba comédien ba tout maître faka oui parce que la première guide spirituelle dans monde réellement que à comme que ça makamona niveau moko ba ko soutenir batou mais comment aussi d'abord avant aux problème de quoi la poto na numéro ba benga mais pourquoi aussi souda idée ya ko sunga ba comédien ba tona tout belé tandis que a to mo comment est-ce que aussi d'abord ko pesa ba trophée et puis ba autorité mboka ici ba terminer la mboka tu es un comédien ma quartier zo zwango juste ozo luka nini pe banel ba batami na sima no pour que ba pesa ba financement ça ba kamabini ni bongo bon financement ngamona na za muto ba kodia isa mbongo na biso ya famille mais financement na ngape eza par rapport ya bato na sala misala ba obalinganga kutuna nga senga susu na mokonzi na biso Gilwando fondation ya Gilwando Mboyo ya mama Deborah nazoya kutu place wana pona coach lettre pona mona ye Gilwando Mboyo donc c'est là c'est Gilwando au séance Gilwando Mbolo po yepe asonga bato moni mokonzi Gilwando soki bato bakolanda bako comme c'est un message na solaki na mama Deborah mikolo cholika excusenga na senga ke service moko boye na nga fansa ba chef coutumier pour na guerre to zaki na moto cholika na esteleki année passée mais ba mère sikoyo mais Deborah bazo pesa min confiance na ba pasteur ke biso etaki ba pasteur wana ba ya pe ko luka biso soki makambo komi indeli bango na bandenga mystique na bataki bazwaka ne balinga basi ya bato etaki ba autorité musupe balinga biso par rapport à poste na bango soki balinga fanda donc mais naza mana mère na benga ye na soutien na ye ya aide na ye pour nga ba soutien na nga merci na Constant Mutamba po tozozongisa yesusu poste na ye et kolongwa te peuple balingi mingi na kopesa pe message na côté ya Constant Mutamba pour naza pe na posa na mona ye aza ya biso nyonso mon frère courage na makambo zo leka nango étoile ezalaka na bitumba nango mais père Gilwando naza posa na kuta na yo na ebité po na singa ba démarche na kuta na noter au soutien na non tu fais des mots de col pour le col j'ai côté même la fondation Widal la fondation Widal baza place wana kwikwi des joie baza wana baza dans des missions baza kwikwi aza place wana mais oyebika ka ya ko lukate mama wa ko changa par rapport ya bato ba ko zo numéro na ngandingi za wana za affiché na ko chaper moi banderole na bango par rapport na nga bande promotion à partir de 10e mois pour décembre tozana ba vie na nga ba uza baladi sobe ba fille de loin ba sai déjà toza déjà na coopération kala mingi te tulingo bimisa date à partir de 10e mois na bimisa date nango po uzala na rotana voilà kuna jaba singa ngambongo ebele yo ebika ba rotana nza muta kodi ya lebi obanga te oui 1500 nga eza na ngambongo te mais
soutien pe ya bato basunga po naza pe na fondation nga pe basunga bofele quand même naza la fondation Widante ya za mo likolo biso to bandi kala mingi te mais aza cha le poids de manière que le constat ba image yango na osengela nga na yo ali scribe ba image pe ya fondation na kindara nga déjà place belé voilà mateta bana sabe ba image de ba fondation ba comment est-ce que le guide spirituel mettre fa ka ça fait ba action malgré ba de comme ça ko ba service épargne mais yebela muke ozwaka akina pe ko ça ba action ko finga bato yango na moni pesa li secret ko c'est que monsieur qui tire un peu son confiance oui bayebi donc c'est ça bonazo ke pe Lubumbashi na ke teka ba chaînette moto benga déjà teka des chaînettes il y a protection ba ministre wana bato ala na Lubumbashi pona yebi ke chaîne eta ma déjà partout ba koki ko contacter nga soki ba ko za poser chaînette ba mi bengela déjà na mikolo ko yana ko za pe na Brazza de katanga ba benga déjà petit poison eza protection eza avec événement toujours meka na miso na yo ndenge eza poison ba mekelio au moni pe ba liesio poison to ba ti protection ba to masasi mais le poison le poison pour comprendre ngo tie eza bongo ti bongo mekelo ko mekino ngo ti o ba ndenge eza solo le zo bete ba ti contact yango bazo ko saka bango ti fo meka to tie nga na meki yo po meki to tela siko po yo ko banga nga na ko banda ko mela po o mona ngo bato katanga baza wana bato goma na ko zaje na katanga na fin du mois. Donc katanga déjà préparé mettre fa ka guide spirituel déjà kuna ba besoin de bosenga déjà pas de passer après OK na mbala moko. Oui, mais OK na mbala moko na zonga des fois te po na koleka na chaîne na bango Nyota TV excusez ezaka ba ndenge ba confrère na biso. Par rapport chaîne wana déjà ba bingsenga déjà na lekana lobela po bato pe kuna baza pour sa protection na ba tyrance na ba domination na ba finance na ba abondance na ba poste na bango ezala toujours na puissance. Donc baza wana mais des personnes de ba bengaki par rapport à ça déjà bato là baza ba millionnaire ba msope ba timo la libulu ya diamant ba mona ka biloko par rapport au diamant mso ki magazara bukoko o mona ngo boye me limwe il faut benda na ndenga spiritualité to pesa ba chamba ba makazu po mona iloko na yo ozo or wana lokola petit na biso o seya tambwe baza ba petit na biso to ko beta masolo wana te lelo déjà basenga ba service nanga na ko beta na TVT ba fungwama ministère nyonso oza quelque part oza boye benganga tokukuta tokusolo la poste na yo ata olongwaki esali inane na ozongisa yo to mikangele déjà bande ya pota ya tango zi poste na yo ya bien na pekiso église te apesa bunduki te za bukoko na biso bakolakisa yo ndenge nini okosala po pota ya te place okangaki bande oyo zela ke le moment où nous avons la position bien le cas déjà que très bien tu as fakata déjà wana pour que on la protéger comment le lobby comment le mettre faka biluka luka OK ngonga yango déjà et ba combattre c'est se protéger très bien merci na bravo réalisateur ya ba comédien bravo masana bravo tout ta bompe ba kisensu susu ba place wana fanda yesusu apesa ngimo likanisa kotinga na batu wana merci mama Kalunga merci na Sila Bisalou là mon déjà message déjà ça va merci na donc il passait belé sur le banjo tanga et comme moulai po TV Zangonga voilà belle vie pe kuzala po y déjà kutuzaka déjà à mon appel à soutenir na be mission bande konaye ba mukwa tombolo ba mona nzambe na sala pe mission et mon na kombo na ye ayebi yango quand même ba yoka na raté selo ne ba lobaka mission nango bo mona ye kuna ye kotoyo à partir événement na ba yokana. Bon, merci siko ngala to c'est marqué moi question tuna kiyo. Très bien. Ba bande ko siko baza siko musique, kaza besoin service là lokola ba bag wala ba limba peut-être en Australie. Aza peut-être ou bien même qu'à la Congo awa, aza la bandundu. Mais au 8 ans au Kenya kuna tala niyo. Yebisa ya Alexandre Mindele basa. Fa tango chango po émission za mulayi batu musu batala bandeli. Na suka ba koma raté musu na suka atala ki retard atali bandelité. Voilà. Mais siko aza besoin service là peut-être bag dans la dibouille. Est-ce que beaucoup de choses la musique après au tindeli le konaye par voir beaucoup de filles comme elle facilement na kotindela ye na tindela facile na tindaka déjà et ça donc muso futi billet na yenga voyager wakati chine on a kenda na billet na ah bon non la kase ki okene ko saka au taper ba Chine le chinois na kete que la machine ba chinois ba connaître bon ata iloko moya muke soko ya ki gaz nango ba sombaka balingi ba science na biso ka ça c'est notre la photo ba Chine tous les amis ko okene na kade kaka sala na ko kusanisa baile bango be teka yango na zupe connaissance la bango pe na tikeli bango connaissance limité te ngaza mutu bukoko na telemande na bukoko po bukoko na biso za prisa ko leka bango po yona za makila mais pourquoi tu dois négliger bukoko na biso bato comprendre yo moko nan soki papa na bino za nzala na papa libanda za nzala soko zaka na lipa moko ya ndambo okopesa nani papa nanga d'abord
secondaire biso siko bazo négliger bokoko yango zo mona ke bantité na biso bazo sa baza puissante mais c'est entre bino mosiko ba guide spirituel est-ce que besoin de temps au créer le cas ba atelier mo ba conférence ko benga ba ba yebele bote sa valeur bokoko na biso bosala ngote pour la nini l'état na biso balingo la biso bato mabe bamba mona na biso ba magicien yango na biso na sola ki na maman de Déborah Guy Luando il était papa yo za magicien yo za ndoki na za magicien te to la ta signe rouge pour za signe na biso le fait de kufa mingi na makila yango mona signe rouge za signe na biso na spiritualité maniko la drapeau na biso za la couleur bleu hein et ça couleur moi rouge kasi tout ça déjà la makila wana jaune rouge tout ça déjà makila on mona ngote na ti drapeau ti moi vraiment ko Wilfried Samba mikono za couleur on tape ba évêque même yanga rouge même ba évêque même la micro de noir mais rouge à la carte voilà oui rouge ça même évêque comme on évêque là ta capture blemba pasteur on a tout ba pasteur la tout on a carte 1 on a numéro 1 on a ça dit couleur ni on a monté bleu si ko bleu la carte drapeau ça té zaliko siko je ne pas aller bongo siko rouge bleu ya on tant on a ti ni drapeau na biso té kongo mobimba siko pour ni ba soutenir yoté mais c'est ça les mal gakuta là là ba arrêter sur votre ba vérité et faut par ba mission ba bien ministre nyonso bazoyi bambo n'est-ce pas Igrid Mateta bako nyonso bazoyi bambongo mpona peuple balingi développer na bango te kala mite bazolandana bazokufa na bango oso comprendre bakontinue nyonso bazokipe peuple te kala mite bazokufa na bango mais bien vous entendez tant que ça va atelier ko vandisa ko beka pa congolais ba ça va ko poussa pe na mino ba nazanga moko nasenga ba soutien pour ça posa beaucoup changa na mokonzi Mutamba na yebi message bakoko ba bisenga na yebisa yi Costa Mutamba oui Costa Mutamba poti eza bona mikole koya mutola mutamu nene ya ba jeté bitumba o ezo lekela ye ezala ngo papa purifier batala na ba setre na nzambe soki ma azafu ma mobali ba mawani nga banda wana tika omoni batwana bakokoma makala mingi te ndenge bazuluka ba guerre nga muto luka guerre nanga akufa kaka bato bazula ndanga ba yebi ngala osale mabete mais bantité ba setre balingaka biso te ba déranger biso so déranger nga okufa oumela te na mokila se très bien ça ndenge nini atoza nani ndenge bazoluka Mutamba bazo tenter bat bakochola bakolanda ye très bien ye kuta okufa te mais bat bakolanda place wana balinga chaye mais naza posa yo mbonde ko lekendaka partout na yebike déjà bat bakotala ngo na ba autorité bakuchanga na mokonzi Mutamba naza posa na ye très bien na le ba même awa ce qui yebi ozo ba valeur coutume na yote oza muta kokufa eza bango pasi lelo oyo bake mutu azo babakamba solo bakaba mais soki réellement koza esprit discernement okoanalyse baloba ya mutu et que to belo koza ba valeur ba culture na biso c'est ça mettre les fakat agile spirituel numéro na yango wana zata benga ye yo mo benga ye bo solola na ye numéro to tiki yango benga ye bo solola otuna ye yo moko ba condition sengeli ke yo pe ozope ma papu oko ba pe ko baninga to ba komeli otuna ye qu'est-ce qu'il faut faire de manière que au garder pour au protéger poste na auto bisala na ozali ko sala zata benga bo solola ko banga ta sozo ozo banga nini baba sozo ko banga muta banga ka akomaka na sika o sengeli mais mutu sozo signé ko beso sengeli luka otuna ka pour que o ba demo kezali ko tambisa mais ça va page rose mi balé la katia édition le auto souhaiter d'abord ba happy birthday la lieutenant héritier Nyembo lieutenant héritier Nyembo tebi ko bakisi mvula moka te mvula ozamba pesa yo tebi ke taba kwanga mongwele chapal ezali komela monde ko vraiment souhaiter ba happy birthday donc quand la carte ba happy birthday souhaiter ba que mon mboka le grand réalisateur ya Monda école magazine d'actualité l'ingénieur Igrid Mateta ingénieur Igrid Mateta et pas bagati voula ah Igrid Mateta là ça dit Nico la bonne chapalité le quand on met ma bokoko France oublier peut bouteille à Guinée to kela bokoko kaka attends ba champagne pour le champagne italien mais ngai mbonde kolo nga alede wa déjà na on melonde à Guinée parce que non c'est la bokoko ou bien Nsamba OK non c'est la bouteille Nsamba au Milan na yebi que le progrès problème ou jeune Zolanda il ne t'en melo champagne et puis le cola attends puis la tu mets fac appelé au Nsamba pour que nous na bokoko kaka ben na yebi que le quand ça peut butaba donc akomema pesa likolo makasi donc en tout cas to souhaiter la Igrid Mateta ba happy birthday to you to d'abord moi c'est comment c'est ba élément au proposé par rapport à deux pages roses ya mukolo lelo
On est retour sur ce plateau exceptionnel. Happy birthday na Igrid Mateta. Happy birthday Ipena Lietina. Héritier Niembo. Le grand chef, le grand maître. Guide spirituel. On confiance. Il ma casse. Il n'y a pas ministère. Il y a culture. Il y a autorité. Mboka Ebele. C'est pas moi la Mboka. Maître Faka. Et surtout qui a ça. C'est vraiment Mboka Mounienne. Kuna na niveau ya Africa la Palace ezalaki la cadre ya culture award 9e édition nango il est azaki parrain il est azaki producteur nango donc depuis qu'ici award banda il y a 9e édition oyo et bezaki marqué na ba action minene na ba autorité minene grâce il y a maître Faka oyo ba autorité passer confiance ba président mo sikana en tout cas tu yebiki décembre et vous avez besoin si moi aboyi surtout beaucoup plus à Rotana hôtel parce que maître Faka bengi donc ba comédien bele okopona pour qu'il y ait besoin honneur ou apprécier bango. Alors maintenant il faut que tu souka. Très bien. Édition na biso. On doit voyager trop hein. Ah yo yebi musala. On doit voyager trop. Musa musala papa. Robotika Congo trop. Mais na kinara. Europe, Asie, Amérique, partout où kende kende. Neti Braza soki na uti Lubumbashi na koza pe na Braza. Kuna pe kalamingi te ba besoin de préparation na bango et élection. Et singa batu balika, batu bazwa et on a ici batala la moto tongi et âge à 10 niveau na âge té on a taille. Ils ont banana Amérique à 12 ans. Très bien. Donc bébé kotou mais après être bazara pour résolution là ba ko maraté. Na yiko ta la caméra wana. Na boyaga bangoté. Parce que yiko ta la caméra le contre na souka. Merci. Soit temps. Même 2 minutes. Très bien. Solo là ba congolais. Très bien. On bazana besoin ba na yo. Solo là ba congolais bazo banga ko pousser les pas na yo. Solo là ba congolais on bazana besoin ba service. Pendant solo ba congolais on va sala ba makambo parce que besoin ba service na yo j'attends solo na bango les lisa bango pepe c'est bango ba la confiance na yo maloba. Merci diwa ngonda ekolo international omoni biso batunde ba bomi biso ba bimisa biso to mabe copie oyo bato ba bomi ngeza ba pasteur ko bimisa biso banganga ko bimisa biso bato mabe na bakati église bango peka ba bimisi bana bato ba fazer ba bimisi bandoki ba bengana bana pour na makambo na bango na séparate na ba film Nigeria batu ba memeli batu makambo oyo lelo ko maboyeza bango nde ba Nigeria wana mais balobaka likambo za na tana yango noir wazotala ngazo boyanga pour na za mutu akimbango eza problème te ozaka poso moyindo Jésus za mundela za noir te Maromé za mundela za noir te 15 jours mundela ko tibo bota noir ya on ebisa biso premier poso pour biso to bota ka couleur pembe mais pembe a koma alors tu bota noir te ndenge moko peso to choko ngana ko choko le na community Mikael mais aux arrêter la mutu moko boye loko la ye moko to ko benga bango na neti ba masebeli ya mindele na ko tanga ba komuna bango te ya tien noir et tu okomate c'est que bango ba kosa biso nde bambuya biso ke biso ba mindele to za batu boye ba yende na vitesse mais eza lokuta e yaka liboso vérité yaka malembe OK yemba mapena ba frère na ngana tikofi et problème te mais vous pouvez avoir confiance attendre que vous pouvez avoir beaucoup bazana na dignité au ba memara makambo na ndenga solo ba ote ba memara na ndenge moko boye azulu ka mon fils ke na ya so mama ko ngana ye alia comme ça bando bebisa mitema ya bato muntu azali na poste de protection pour témoigner to kodya to kutu azwa muntu azali na mbongo ne muke aye kopesa suna ya komiso kolela ndebiso bato bongo nde tozo boya et muntu azala droite ya musala ya vérité. Vous avez la confiance au fait, ça y est, ça va démettre. L'habitude de l'équipe bateau nyonso. Mais l'habitude de l'école, il y a bien. Il y a bateau, il y a des spiritualité, il y a ma casse, il y a la version. Merci mon père. Tina Bima, on a fait recherche pour la boutama déjà ma Cameroun. Nous avons déjà vu sur la machine. Beaucoup vous avez déjà vu sur le bateau. Si quand il y a un bétain, il y a un petit peu Paris. Il y a un bétain de la recherche. Nous avons quand même minute pour penser à la peau. Nous sommes comment la peau ça va intérêt. Nous sommes appelés à la peau ça intérêt. Dans cette moussara, on a un simbi. Dans une mort, on a foutu la nuit. Donc jamais pour nous appeler à parler, nous appeler responsable. Nous avons allez, là sur nous avons un miquette. C'est un problème mais mes fils qui ceux qui ont quitté zéro go bandila, donc sur là on peut ça monter pour monter maté, ko bata maté, nga za moquette de boy boy, so so bata ma ozumi bloquer sous. Ya ka mettre nga za makamna za pour ça makambo ya sous. Ça la vérité. So tena za makambo zo bomba. Ko bata ma sous ba ko ba mona yo. Ba c'est ba mona yo. Nga zo salisa yo pour yo zo guérison. Merci mingi na maman Deborah. Attaque une solution nga bien te menga na maté pour na za moto bokoko un jour yo pe ozaka noir, quelque chose couleur na yo, mais ozaka moyindo. Merci à Papa Guy Londo, Fondation Oudan.
Donc nayebi ke message oyo ekoma nga naza na décembre naza na événement bastar wana baza moke te moto mpe eza bakashi na ye mosusu basengi na ba 3000 ba 5000 baza mosusu ba 500 eza selon dimension ya moto mais nga nasali yango te mpona ndenge nazwa mbongo bénéfice nasali yango mpona ndenge na biso mpo eza kiti nde nalingaki yango nde nabengisaki ba autorité namoni baolisika yango mexique mande ozokontinue kolisika mpo bato mosusu batali mpe na suka batali bandi te baza eza tv ozomona nde nasali événement oyo nde nakendeki koteka bachenete na chine nasalaki yango na force nanga moko mexique na move vital camere tanto nango bana kosengasengaka motu moko te bino koza ebele bakonzi ebele eza eloko na biso bacomédien bakoya banani bakoya te olukala mpe bongisa mpo par rapport mbongo basenga eza ebele esali ya bato mpe eza rotane eza monene nalingi nasala événement wana bato bakomprendre biso mpe bato bokoko tozalaka mpe na makambo tozalaka bapauvre kaka te tozalaka mpe na bambongo yango moniki nasalaki bongo mpo moko mboki mbangu mpe mata bakomprendre ke na mikolo ezoya bato kimbangu baza bato ya nzala te mpo bango batokatiaka bangunza nde baza bato ya nzala ozomona yango moniki nasala mpe événement wana tozosuka déjà dialogue motamu na caché na ye bato 10 000 baza bato 5 000 baza bato mpe ba 500 baza mitema bien amoni anasepelisaka petit na biso aza leki mais azo déjà initiative makasi na ye bato mutu bakokatia mpe papa moto asala yango bafo koko bafo papa mais nzoka ndenge nga jeune na moke do nayebi ke mokonzi kilwando na bato na ye na constant mutamba azaka motu na biso soki asoutenir déjà kitiri ye moko aza moto ya ministère petit ministère qui peut soutenir lui aussi voilà c'est kitiri pour déjà kuna eza problème te kuna eza problème te ata bimisi ya moke mais fiske eza gravité pour déjà tant on pèse déjà signature eza déjà bondima voilà merci beaucoup ko signature eza bien te mais bato nzo bela bango na ba soutenir nga na moni oyo eza guerre trop moni on a bien c'est la ministre de la star ministre au singe rappeler son bon il y a mon kabila ressources il y a au singe été mais bato comédie wana tamba zo ya bo bayebi ke mo fufu déjà côté pour wana mettre faka asa kilo très bien bo sunanga naza pe na place ya monde ekolo asa déjà kilo asa pe moto bakonzi très bien tanto bakombo na tangi pe si matin to koleka donc so babenga ke ya pour ça la route émission spéciale surtout avant enveloppe nga pe na za enveloppe na kati ya banderole biso to kocha banderole na kini mobima to kocha voilà moto soutenir biso to kocha na rotana to kocha pe partout bato soutenir biso bato bazala ke baboya kimbangu te quoi pour baboya kimbangu pas de problème ça problème te ba pasteur so ba kimbangu baza to baza ba noir pasteur peut soutenir biso baza na kati mina kotana bakombo na bango te po bango baza ba pasteur tanto moto na pasteur na biso pe ke ne ko lukane mettre faka yango na boyi na mais pour na bino ba ministre ba autorité vedi na bi mon collègue Patrick Kiungu allez soutenir ngati ayaki na événement ba image ça docteur Chaman mon vie ayaki a soutenir biso na événement merci na bango nzambe ko ba bakisela na bango pour bango bazo tia limite te ba ke pe na côté osambela ba boyite moto ko changer mo ba fosa ba muteke zonga na jimbango zonga imbango na makambo ba set tana ye koka voilà donc zonga ye mo ko sa ke ba bende ma polo très bien ndele ba yakina minduki biso to ya ko muti na côté ya ga madembe moto ya comprendre que on va changer la comportement bango voilà comme si un message na maman Deborah na papa Gilwando et moto na totangela yo Constamment voilà il y a déjà ça moto na yo na yebi déjà que kuna moto azio ngombe mbala mo déjà et ça bien mais pas Gilwando bazio ngombe mbala mo déjà et ça bien place na suka ya mwana confiance na bato nyonso numéro na ya mwana ya poto na kindi za wana bobenga nga oyambanga moko na pesa moto te voilà merci la bato bazoluka la poste la protection batika la finance la domination maladie cancer paralysé sida ya kindoki ezala ndenge nini ekolungwa nango po kimbango eza na limite te basekre po moto lendo mpe eza na limite te mona ndenge bakaka melomba nzila na beno bezibuli nzila bato nyonso batalinga yebaka ntango otali na déjà boza na guérison okita omata meme bande obela déjà ocomprendre nga déjà ndenge otali ngo sentir changement kombo simo kimbango mama kipavita tino bakonti mbele moti masuwa tata kasavubu andi masuwa papa padi ya kanga vita kanga bato nyonso bazotala nga minute ya moke botali so bande kobela oza na guérison okobenga ngai yo moko osentir signe ntango ozolala ndenge otali émission oyo yo moko obenga mide wi bato ya spiritualité solo bazali kuta mpe baza keba ya bato mpe baza spiritualité baza limité baza mpe merci liwo ndenge opesaki na invitation na sepeli fort merci. Voilà, merci tous les maître Faka, vous allez guide spirituel à la plateau autre comme vraiment na souka édition la biso to ebi ke ya kolobeze belé beaucoup comprendre que ministre est trahir biso. Alors beaucoup de s'abonner massivement à la chaîne de l'émission Monde École officielle peut
ba o ba problème ndenge na ndenge bozala besoin ba sport publicitaire le canal na kata monde ekolo ba numéro option na bobenga biso o personne besoin azwa ba faveur na kati ya ba émission biso benga biso to koyamba. Merci à Egrid Mateta, merci à Benjamin Kilunga, merci à Papa Abana Ebele, Wilfried Samba, la la présentation, on se retrouve prochainement dans l'édition Moussouya Sikaso, Kolo Sasso, Média Matoti, Kiribino Kaboyo, la Nanzembo, ou Peboy Baki, Egrid Mateta, Abaki, si vous voulez, moi quoi, je vous ai beaucoup plus bye.